up, people? So I had a conversation with a friend today, and it was just like for 2 minutes, but. Oui, bonjour, bonsoir, Balandignon, surtout il y a Dembanza à London TV. Bien, tu peux émission à Kolanda Bisso, ko partager ba contenu na Bisso, ko za toujours na Bisso et Longo. Donc voilà. Affaire Alexandre Ezo continue toujours. Bandeko, tolali tolamuki, toyoki ba nouvelle ebimi. Tolali tolamuki, toyoki ba eko ebimi. Alors cette fois-ci, gouvernement canadien, bayokani na gouvernement américain pour na chasse à l'homme où il y a eu salama ces derniers temps. Yande kona biso o ya uti otika biso na kombo ya Alexandre Martin. Dossier ça qui moi muke compliqué, je pense que tout est collecté ba image, tout est ko illustrer ba image, ba contenu oyo yaki depuis Canada. To partager ki na bino elongo. To sala ki ba analyse elongo. To partager ki na bino même avis elongo. Ba commentaire na bino et sala qui était tous à la motiver davantage pour te continuer toujours à partager Nabino et Longo. Alors, Dieu est grand, notre grande surprise, tout comme on a image ya Sika, aux États-Unis, aux et continue na média, na ba chaîne moins mingi, va partager. Bande comme ça, on expliquer en gros depuis Canada, mais surtout depuis États-Unis d'Amérique, par rapport il y a gouvernement américain ndenge asali musala na kitoko par rapport il y a mutu oyo auti ko otevi selon ba source oyo uti ko yela biso awa na kombo ya Christopher depuis Canada tout le monde a ba message uti ko circuler na ba réseaux sociaux ba ultime donc ba vidéo ya suka ba image ya suka o euti koya to mona nini euti kolika to moni ba message ezala qui passé par notre sœur avant akita na lieu ya crime to moni vidéo ya suka o sœur na biso Alexandre asala qui avant akita na lieu ya crime ba biso kutu bazo estimer que place asali la qui vidéo wana eza même endroit oyo ba kidnappa qui est même endroit oyo ba kuta qui est même endroit où ba makambeleka qui ndenge na ndenge là totalement moké parenthèse mais en notre grande surprise tout le monde na frontière américain mutu oyo a ote vinaye abandai ko kima tellement za makila makasi makile gangi lokola makila ya bête nde esala qui était ba mbila ba meka ko localiser ou asali likambo oyo ba video yango ezoleka bomo ba video ndenge ezoleka awa bomo ba video ezoleka na ndenge oyo bazalaki ko sala ba investigation par rapport ndenge alaki ko franchir ligne ko kende na États d'Amérique pour qui ma pas ebi que États-Unis d'Amérique eza munene Canada pesa tellement munene so ake kuna ba indice ya culpabilité peut-être kozala ko limwa yango préféré ko sala acte wana alors oyo intéressé biso makasi ezali pourquoi asala ki acte wana soki ba ki ezaki eloko moko mabe soki ba ki vigilance eza makasi na Canada pe na États-Unis d'Amérique nini emotiva ki ye asala eloko wana nini etinda ki ete akoma na point ya kosala oyo asalaki c'est ça notre grand problème ba commentaire eza na se wana ba suggestion na bino ba like na bino bo partager régulièrement ba contenu na biso esalaka tellement bien ou pour ça dédicace tout ça ou ça commentaire on a c'est combo na yo na ba événement o ekoya sima to ko banda ko dédicacer yo régulièrement sans un problème voilà na profiter pe lisusu ko pesa joyeux anniversaire na o ko tsambula mukolo lelo na kombo ya Eunice Lelo Lubanza Dio depuis Luanda parmi ba o ba partager ba contenu makasa de Mbanza London TV il passe na kati wana a partager rango régulièrement à cliquer cloche de notification pour na kozanga ba contenu ya sika ekoyate. Joyeux anniversaire na yo, nzambi vraiment a batela yo makas koleka. Peter hein toujours kamiti to babino kombo na ye asuka voilà. Nzamba sunga biso makasi. Alors tout le monde va vidéo zo circuler na sewana
il y a présumé innocent. Donc, soit disant, on va considérer innocent, mais à ça là qui likambo. Na kombo ya Christopher Johnson. Christopher Johnson, balobi qui a sa nationalité canadienne, parce que comment déjà ils sont américains, comment ils sont ya zone anglaise. Yende mutu, c'est là indice oyo epesameli na gouvernement canadien, azali mutu oyo abengaki notre sœur na kombo ya Alexandre. Donner la bengaki na téléphone, message ya suka, conversation ya suka pour na ba ke kokuta na pour na rencontre na bango, ezalaki nde Christopher nde mutu abengaki. Depuis wana Christopher azanani. Toi na mo kina expliquer bino. Na moi information tozui. Place la sœur bandeko vanda. Na Christopher ezalaki pas loin. Donc bazana ba relation na bango étroite, to lobité relation amoureuse, mais bazana ba relation bango ezalaki étroite, bazalaki proche mingi. Ko solola, ko kutanaka, ba rendez-vous eza ndenge na ndenge bandeko ko sasa na bango. Alors peut-être ba tambola na bango pe, ba bima na bango, eza yango mabete ko tambola ko se promener. D'ailleurs kutu Mowe azali mineur te, azali vraiment majeur 21 ans. O esala quitté. Au fur et à mesure bazo tambola, bazo bima tout ça, il y avait une rencontre. O esala ma ki ba bengana. Ah allo za wapi? To kuta en place X to Y oui to kutana na parc. Comme régulièrement bakutana na bango. Alors to ba komi na po bakutana la sœur aleka ki na guichet pe ba futaka mbongo pour koleka na parc ba vidéo surveillance bete ba caméra o surveillaka ba mouvement ezalaki place wana ezwaki image na ye capture ba photo ezali. Je pense que ba vidéo ekoki kozala mais ba lancer biso ba vidéo nyonso te quelques vidéos de ba lancer biso pour to zo ba information. Place on a guichet on a presque futa mbongo ba photo et bimaki tombe ba photo bipa yazo se promener kotambola na parc wana ba photo to ba image et monanaki place oyo ye avandaki a osala ba vidéo azolo ba anglais tala anglais na mnoko mwasi on dirait moi na ya Donald Trump azolo ba anglais ya bien ya classe alobi message na anglais et sili nango pe azaki na position ya kovanda alingi makolo. Bademso alobi ki non, pour autant un langage, ya Ivan Delne wana on dirait azalaki déjà menacé. Mais azalaki loko la ultime hein, donc dernier message nga ko passer li ba tout yango ba na anglais avant daki na seboye parce que ya tiktokeuse alobi makamaki ko loba après akati vidéo ya suka sala ki ngwana amona naki lisusu te. Alors Christopher abengaki pour un rendez-vous, Christopher wana pe bipa azalaki ko futela bazo mona été mikolo yo alimwe oh mais elle est étrange. Comment expliquer quand il y a disparition ou soit il y a décès ezali nanu en vigueur tandis que voisin alimwe karaboye non peut-être les gens eloko moko ezo lié affaire oyo nde et pour ça qui banquette ezala sous makasi ba ka mom ki ko se renseigner ba ko comprendre que non. Maintenant, il dit sa culpabilité, ma casse, ezali Christopher, le monsieur en question. To ben na ko lukaye. Ba bandi ko lukaye, ne ba bandi ko lukaye, ba moniete. Ba ko comprendre que akoki ko kima. Parce que mboka na ils ont une relation avec ma casse, ba yebi que mutu va lunga awa ya koto il faut ça bien contrôler, bien notifier. Ozoli ya ko leka sikoyo car à l'occasion de rien bouger ya ko leka ni ezoleka. O elo côté. Identifier. Tant s'identifier batel ba monique on dirait suspect yango yo ndé ba benga ki gouvernement canadien ou na frontière américain gouvernement canadien aya ko observer si réellement ezali mutu o bazali ko luka ou soit tiété et sali ke na minute oyo azana na observation azali dans le bosso ba saisir na justice pour na batala ba fait ba makambo oyo eza ko leka to eza ko lobama na ye mutu na kombo ya Christopher soki ezali na lien ou pas. Mais jusque là, azana nous arrêter parce que indice ya culpabilité ya makasi ezana maboko na ye. Alors la mère de Alexandre inconsolable jusqu'ici tout le monde a un message à Odé Kotinda que moi nanga nazoi na pasi. Tant azali na zemine na âge de 17 ans tout le monde o ebande koleka. To moni ke maman na ngai papa parents na ngai ba bwa ki singa libanda pour nazoi ki zemi na âge mo azali no mineur et créer qui vont ba problème moko sérieux. Na bandi bokola mwana ngai moko tina mwana ngai na Afrique du Sud na Afrique du Sud après na tili na Cameroun
Cameroun après nde amati Canada pour kotanga pour à s'informer un jour azala pe mutu parce que ça la cour l'administration oyo mingi ezala ke par exemple na France pour comme président pour comme ministre soit na poste à likolo il faut les Canada former wana ba faculté wana et ça ma administration. Alors la fille en question a dit au sala yango malheureusement ba rêve naie nion surtout est tombé na maille vraiment de heureuse mémoire passe na moti mes ara récupérer de Moutabiso. Alors ambassadeur congolais américain muke ko calmer situation parce que les étudiants africains au bazala ki kotanga kuna comme les autres monsieur bazaba immigré monsieur atina bango kuna ba ke kotanga ba sepela qui vraiment té na comportement ya ba dirigeant ebeli surtout mingi ezali o etala ki na Congo parce que l'ambassadeur appelle ça qui ba raison na ye et ça là qui ayo ka ba eko yango mais azala vraiment na certitude té des salles qui jour ayo azali na certitude a quoi qui na lieu a sala qui est fort ba solona ba jeune étudiant mais ba jeune étudiant ba boya ki koyoka ba mona ki ye ambassadeur azala ki ayeba ki makambo yango mais a négligé ki yango et tout ça bon to kota ba détail wana té et les cas nango déjà normalement mais ambassadeur azo organiser audience mususa sika et puis corps bientôt là et uzala rapatrier et uzala dans kata Congo awa nzambe asunga vraiment nion surtout eleka kitoko. Voilà moi message nga pesa bino yango yo ba illustration bo mona ba image na ndenge wapi hein Christopher Azali arrêté mutabomaki Alexandra na kombo ya Alexandra Martine après Canada Azali arrêté par la police canadienne na minute o nazo Sabino oyo nzambe asunga nion surtout ezala transparent et puis malgré tout cela tu récupérer sous mobimbaté déjà c'est sous mobimbaté nzambe mais coupable il faut à subir ba culpabilité naïe. Donc moi mkenga Sabino ngwana bo commenter bo liker bo partager nzambe asunga biso surtout que Dieu puisse nous bénir. C'est moi votre humble mutu na kombo ya Denis Merveille. Feliz anniversario Eunice Lelo Lubanzadio ma sœur Zampambola yo lobeza mokolo na yo fêté yango très bien donc nzambe asunga vraiment makasi les 11 nde makambo les 11 octobre moko abotamaki na kombo ya Eunice Lelo Lubanzadio à partir ya Luanda kuna gros bisous na yo bientôt bolanda biso na pesi bino mbote makasi. Double père à partir à France, mon grand frère dans mon thème, Bobo Kalala, mon grand frère dans mon thème, notre cordon, Patrick Louvezo, a soutenu Ngai Tang Union surtout, Zama Sungaye avec son épouse Nene Malonda, et puis Bandeus Walanda Abisso, maman Nangai biologique, Elisabeth Dimbweni, Denis Lubanza du papa Nangai et tout. Donc, les brino original 3 fois Arena, Nakobo Sanayote, que Dieu puisse nous bénir tous, toujours ensemble. Bye.